députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Parlons-en, fidèles auditeurs, internautes, vous allez belé brancher Nangonga et pendant qu'on a émission Parlons-en à Mokolo Alelo et Kolobi la Bongo transport en commun, mais particulièrement au Isalamaka Bongo na ba moto. Yango de Kolobi la na invité na biso azali na biso asali biso plaisir andimi koya ko participer pe ko panza makanisi oya azali na yango alengeli na proposition na ye oya sali bongo na assemblée provinciale ya Kinshasa. Bokoye ba esoka azali na nimengai Marcel Kitambala pour la présentation à émission Mokolo Alelo. Merci na bande kon bazana technique tozali bongo na Chris Bivula pe na Jacques Nzinga na FM. Merci na Patrick Mungongo pe Théophile Lusakweno bazali bongo na YouTube, Thierry Kambundi, Miguel Mena, Roger Kalalapo na réalisation pe coordination ya émission ya Mokolo ya Lelo. O na lobby na lopoto na bandeko bazali kolanda biso na YouTube pe Facebook, réglementation du transport en commun par moto. On a les plaisirs de recevoir dans ce studio Dr Lusakweno. Je rappelle que nous sommes bel et bien le jeudi 9 avril 2026. Les députés provinciaux élus d'Engaliema, président de la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Nicolas Wemankoy. Bonjour. Bonjour Marcel. Bienvenue dans Parlons-en. Merci beaucoup. Bah, Liboso, hein? Oh là là, merci beaucoup. Tout le monde a qui proposition de loi Nayo, tout le monde a qui bino l'Assemblée provinciale Balbaraming Baedi. L'Assemblée nationale des propositions de loi. Bino Ezaba dit, tout le monde qui est dit nayo, et vous avez collé là, encadrement, réglementation, il y a secteur, il y a transport, mais au cas qu'ils allaient dans la moto, et en gros, tout le monde quitté, tout le sujet, boité, tout le quota en contact nayo, une fois, et salami, dès qu'on fait les biseaux porte naye, aïe, tout échanger sur ce sujet. Marmotali ba moto, bande ko alandi, ya koloba ezali mingi. Mais tout le pe mingi déjà. Mais ba lobi li bango moko pe baye to lobela sujet yi ba moto bazako rendre biso service d'une part mais d'autre part aussi ma beming ezali koleka na banzela ya ba moto mais ndeko alobi il faut esengeli ete encadrement et salama toko solama solomana na yango to lobela nanu transport en commun na moto pe to lobela proposition oyo aye na yango na présenté déjà to rekende na lombango tolobela secteur tolobela transport tolobela motocycliste ndeko Nicolas yebisa na biso ya mbote ke na musika tango yo moko tala ra Kinshasa le londing tozali ko tambola nde tozali ko bikela mikolo na mikolo surtout na mosala bandeko ya biso wa motocycliste bazali ko sala et ça la ka ndenge ni en tant que mon lobby. Merci beaucoup Marcel, merci na bana Kinshasa, merci na bana Yangaliem. Natondio pour na réception à Liboso. Merci. Et nazali ko remercier pe Bakambia Top Congo pour na musala malam basalaka pour na ekolo na biso République démocratique du Congo. Ndeko Marcel tango na tambolaka na ville Kinshasa na domaine tali ba ya transport et moko esalanga passe parce que na commune na Kinshasa na 2002 tango nazali koteka awa na IPEN na wenza ipen otekani naza koteka ligabro na ngai wana moi ba biscuit ba bonbon biscuit ba papier mouchoir ba mayonnaise na ba milk naza komona lolenge kan tudai ko wela transport pona okende ropo ngab pona okende zando et avant était phénomène ya wewa ekoma lokola transport en commun et ozali komona okei tongo ezali na primusus tango komi na pokwa primusus okomi na butu primusus soki mbule linge beti ezana primusus likambo yango eko bakisama lisusu na niveau ya bawewa okomona na domaine wana mokonza zalaka te wewa ye moko mutako définir itinéraire ye moko mutako décider na bato boni ya komema ye moko mutako décider soka komema na bangulu amemi bangulu ya bomoi
soki akolinga amemata 4 bana nsima na ye amemi, soki akokumba na sengle akumbi, soki na lipapa akumbi, soki pe ifo amela agene po azala na courage ya koafrote nzela na quantité nyonso oyo alingi ameli, pamba te po ete secteur eza na yike moko boye oyo mokonzi azali te oyo akotelema esika wapi ye alingi, ata akangi nzela, bato mosusu ata alati casque ya sécurité te etali ye te, epi akotambusa wewa na ye na vitesse oyo ye alingeli, parce que eza ye nde mokonzi ya wewa na ye. En plus de ça, esengeli okomona ete azwa sens scénique amata ata na saut de mouton, moto akotuna ye azali te, e soka alinga afinga yo afingi yo, c'est-à-dire ye moko azali mokonzi na musala oye azali kosala, et moi silence ya ba autorité ezali pe observer, parce que na bamboka nyonso ezali l'état nde azali ko défini lolenge kani bato esengeli batambwisama, pe ba prix esengeli ezala fixé na mbola matadi ye moko po permettre te population oyo bazali kozwa nzela wana bayeba na kobatelama, pe tozali ko observer pe bawewa mosusu bazali kokumba bamoto na bango baza na mukanda moko te, bamosusu pe ata numéro ya immatriculation eyali te, esika pe ya koyekola yango ezali te, eza kaka boye awa na kote ya Top Congo awa balobi Bese Marcel nyata awa onyati awa, ok après 2 jours okoti na balabala nana kotisaka wewa na balabala po ete apesa ye ningisa ya kokumba tukutuku oyo ezali musala ya komema bomoi ya bato, ezali kokende kaka bongo kaka, le phénomène s'est imposé, et tozana na bulu yeke moko boye esengeli et interpeller bawewa bango moko ba autorité obiso tozali pe mokili mobimba po toyeba lolenge kan ya ko yeba kotambwisa na elongomani secteur 1. Voilà, merci. En tout cas, bravo, hein, parce que Nangonga Moke, au brossé, bon problème, nous surtout tout le bilaka, ya, au Italie, bande konabiso, bande kobakumbaka moto, et lobby lango vraiment na mozindo, mais ton roko balisous. D'ailleurs, nango senga peut-être bande kona régie, balu kilabiso ba image automoni na passerelle, je crois, elle mettait, ba moto bazo mata likolo na butu. Passerelle à limiter. Je pense que à limiter. Nakoluka sous précision, mais na passerelle basali komatali kolo. Bongo komatande ngene. Naza na image na ezali intelligence artificielle te. Te na to vérifier biso. Ba we wa pe ba komi ko c'est la bango makambo. Na yebi na moto a publié ki image wana. Donc na rolakisa yango peut-être on dit ma au mona yo moko peut-être rokamwa ndengai pe na kamwaki na lobite ke ezali bako eza solo soki de mais eza auto monaki wana ezali makambo to zali ko vivre olobi susu makambo ya motu ya makasi pe olobeli bazo sala nyonso tu balingi ko sala bango moko chef bango moko bana bango mo ba osa o balingi bazo cha transport na ku ndenge balingi mais na nyonso tu wana o rappelé pe ndenge yo yaki ndenge monaki ezalaki malembe mais mamoza kosama na Kinshasa pa osa contrôle ya mituka mais ba moto ba rotique contrôle technique ezalaki awa oh tokobimisa mokanda pona ba moto ba on peut basala boy et salamité mutuna tozotuna eza nini parce que yo olobi mosuki place wana eza bazo banga bango ou bien nini pona on son savon na nzela. En tout cas ngai eloko na yebi ete soki institution est mis en place, ils allaient pour résoudre les problèmes, oyo ils allaient koleka nakati yamboka. Je crois que oyo la kishi ils allaient à solo ils allaient réellement na 7e rue. Ils allaient à Kokamwa, ils allaient kaka yangote okomona na bisika
par exemple na côté à Masina okomona bilenge batomboli 5 batomboli wewa bazali kozwa moto bakatisa na béton po bakende na bande mosusu ezali responsabilité ya biso bakambi badepute na gouvernement provincial mpona ya koyeba koencadre secteur wana yango na tuni eza kobanga eza bobangaka bango parce que nayebi te soki baza te Kinshasa ekozala ville morte bato moto akotambola kozala te parce que c'est le seul moyen de transport toza nango na Kinshasa ou comment parce que na bapesi exemple cas simple bazali contrôle technique pièce d'identité permis tout ça mais ekomi kaka bamoto tuna bandeko ya barégie yawa bamoto ekoya quand contrôle na bango ekoya ti lelo rien du tout. Peut-être bazali kokamba ville ya Kinshasa bazali kobanga bawewa mais eloko nga nayebi ete l'État akoki kobanga motu te parce que l'État nde azali oyo babengaka na violence aza na autorisation à appliquer n'est-ce pas une violence légitime et donc l'État azali wana pona kotia mibeko est-ce que bawewa bakotaka boloko te est-ce que bawewa bakangaka bango te bakangaka bango ezali volonté politique esengeli ville ya Kinshasa e manifester pona koyeba kokamba secteur wana pamba te likambo ya wewa tozali komona kaka wewa c'est un problème aussi à sécurité publique oui. Soki to négliger secteur wana omoni awa na circonscription électorale na ngai awa na shop moko boye babengi jeka shungu bautaki ko zoyer 3 sacs ya mbongo na ye awa na Delvaux na musika tena la lou et esenge tozala na un regardant par rapport na secteur wana bawe bazali komema bana na biso bakini na bango kotika na kilasi esenge toyeba soki bamoto yango ezali na état nini et donc nazali ko-interpeller gouvernement provincial na biso po batia mwa makanisi ebele na secteur wana pamba te oyebi nazalaki na commandant ya la police to mekaki ko discuter moke sur ce qui se passe na ville ya Kinshasa atali singa ete liwa ezali koya na nzela ya moto na kote ya Kingabwa koleka ata ya malaria donc ba statistique aza nango elakisi ete bato bazali kokufa mingi na liwa ya moto na Kingabwa koleka baye bazali kokufa na malaria et secteur bwewa eye po eye bako trouver solution na makambo ezali koleka ya mabe na kati ya transport mais solution ekoki komema makambo ya mabe te soki komi komema makambo ya mabe esengeli biso bayi tozwi mokumba na population kinoise toyeba kotia ba mesure en place pona koyeba kobatela bayi baponaki biso po ete to représenter bango na kati assemblée provinciale ya Kinshasa. Alors bandeko omoni vidéo na la vidéo ya passerelle bandeko aza na YouTube na Facebook Régis Sali biso signe que bazotie la biso ngomona donc likolo ya passerelle bazaro tambola olobi ozali ko interpeller gouvernement provincial oya ko interpeller bango awa pourtant ozali na cadre monene assemblée provinciale pour na ko interpeller ko benga ministre provincial ya transport aya koloba se justifier pour na nini azo kokate ko encadrer secteur oyo ndeko nangai kozalaka président ya commission politique administrative et juridique ya assemblée provinciale de Kinshasa nazali na compétence ya coauditionner gouverneur ya Kinshasa ya coauditionner vice-gouverneur ba ministre provinciaux pe ba responsable à bas service provinciaux nyonso par audition à commission comme les des moyens de contrôle parce que parmi les moyens de contrôle et information tout en a question orale avec débat question écrite interpellation tous allez payer question d'actualité payer audition à commission sans oublier motion de défiance to motion de censure na bengisaki chef de la division à transport
pour na conditionner na tina o Italie ba taxe de stationnement na yambaki ba doléance ya ba kumbaka tukutuku ba lobi ete musolo ba pesaka eye baka kukabwana na kati ya balabala epa ba autorité ya ville ya Kinshasa nde no auditionnaki pour na koyeba ete d'abord ba weyo bazaka combien na kati ya ville ya Kinshasa to éviter bah ça que réponse aye na une réponse approximative à lobby toza na ba wewa plus ou moins 500 000 wewa 500 000 wewa soki wewa moko apesi 500 francs les jours nous avons la moyenne d'au moins 100 000 $ le mois les jours multiplié par 26 jours ouvrables ils a plus ou moins 2 600 000 $ le mois Nathalie si bango était soki secteur moké koki ko générer biso 2 600 000 $ le mois, ce n'est pas un secteur négligeable. C'est un secteur au gouvernement provincial et sengeli etia mayele na ndenge ya malamu pona koyeba ko promouvoir secteur, koyeba ko encadrer yango pe koyeba ko sécuriser yango. Malheureusement monsieur Marcel na be formation nazali na yango ezali ete musolo na uti koyebisa yo wana soki epesamaka nyonso bato bakabolaka yango na balabala ekotaka na libenga ya ville te. Combien? 2 millions 2 600 000 $ par mois. Mais oyebi pe yango? Oui, nayebi yango. Mais bo sanctionné te? Oui, sanctionné koya. Ah, et bozo zela. Oui. Mais marma moto bandi le loté bandakala. Oui. So so to lobi to chango ka 2 millions na espace à 5 ans. Ouais. Ça nous fait combien? C'est ça le problème. Et vous le savez que les autres salles ils ont continué, mais bien bas sanctions aux élakak. Na Bengisaki, ministre du Transport, Roman Amboka, Jésus Noël chez quoi domaine, où il y a un nouveau ministre ya transport. Pour Nakotali, ça a été, il faut qu'on digitaliser l'opération et la collecte et la recette. Pas de comme Marcel. Au Tindi Moutou, un opérateur, parce qu'il y a des contrats qui ont été signés, des contrats léonais bien sûr. Ngaï Nazali, ministre provincial et transport, Marcel et Azan de Konangaï, n'a pas logiciel, ba machine aye ba ko kende ko Congo Lambongo ya ba taxe, et puis yo ndenge ozali ko kongola nga na yebite combien ezali kokota yo moka ko yebi ndenge nini to okutana na palais oyelinga ndambo na ngai ndi natalisaki mwana mboka Jésus Noël était au niveau de la division provinciale des transports nous avons plus ou moins 4000 agents soki to sombeli bango ba machine moko ezali ko coûter plus ou moins $250 to pesi bango moko pour encadrer la recette, on crée le logiciel moko boye, on centraliser la recette. Dès que motard a foutu musolo naï, nangaba, to yebi ete baya, batu yangaba lelo ba foutu autant, batu yangalema ba foutu autant, ça va permettre la vie de Kinshasa ya koyeba ete ba kotisi musolo autant, on a koyeba kotongela ba wewa, oyo bazali ko stationner na balaba ne fût-ce que ba parking. Ayoke la kingai. Il avait suspendu d'abord opération ya collecte au bande le contrat va signer avant et puis à suspendre p et opération ya collecte ya ba taxe de stationnement en attendant à mettre en pratique ba observation na cela parce que pour nangai kosunga ville Kinshasa ezaka kokoisa ba yebazeli ko kambate ils allaient kosunga bango na toli collaborer parce que les institutions ne sont pas des ennemis. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas les chats qui va à la contre, n'est-ce pas? Yakoyeba ko bousculer gouvernement provincial. Pour tina tozali na kati assemblée provinciale, ils allaient pour na ko aider gouvernement provincial et yeba ko sala musala oye ko rendre bakinoise na bakinois heureux et tozana tinate que objectif toye to longola ndeko bomba to longola di yeli pe ba ministre nyos ko longola yaka soki mutu ayoki tolite Jésus Noël ayoka ki toli a che dispositif
informatisé, il y a collecte, il y a recette na kati ya ville à Kinshasa, lokolo za journaliste et investigation, soka kosa kinga lokolo na yebe informatique malamu te, okokende pa na ye akolakisa yo ete lelo ekoti autant na ngaba, lobi ekoti autant na matete, ainsi de suite. Bazo collecter en ondeli parce que ngana zaki na UPN na UPN na monikara ndenge moko biloko ba quittance wana ba papier kara pesi papier ba pesi ape muta pesi mbongo na monaki awa na UPN ba collecter en ondeli ba dispositif lobby ba dispositif nini awa na UPN par exemple. En tout cas d'après ndenge na monaki eloko ezate parce que so ba chake eloko to ya to monike voilà ba ndenge bazo kota machine ezawa ezo futa en direct mais tout le monde est l'autre côté. Maintenant ce qui muta futi le téléphone peut faire tout. Ce qui application dans le téléphone. Ah bah ça on a application téléphone. Oui yo lingi ka machine za la ya munene. Ngala tout ni na yeba po yo lobby que a dispositif on a bi est-ce que bato bazo futa bazo zwande nini au pesi mbongo 500 bah fini dans le téléphone et ça m'a d'après ce qu'il m'avait dit ça reste à vérifier et il m'a rassuré que il est disponible à collaborer avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la traçabilité de ces recettes parce que je lui ai dit je ne cesserai pas de crier sur ces scandales financiers ba mota nazali ko encourager bango ba futa taxe de stationnement pour permettre en ce que pour ba stationner wapi obi pour ba stationner wapi. Bon, vous ne pensez pas que cause à la paix comparé en gros quoi à moins vol parce que bazo futa taxe à stationnement va tellement à la balabala na nzela kanga kanzela ndeko Marcel parking ezate tambala il y a un principe babenga kaya unicité paix universalité ya taxe c'est pas dit que musolo yo kopesa na taxe de stationnement nde sengele tonga parking. Mais taxe et c'est en contrepartie. Oui, je sais. Mais l'État agit selon les priorités. Si la priorité c'est la sécurité, l'État ne va pas faire les parkings quoi qu'il est nécessaire. Et donc, j'avoue qu'il y a hyper nécessité à Kotonga, parking. J'en ai parlé également au ministre qui m'avait promis, il voulait ouvrir un grand parking au niveau de Kitambo, à partir de Garouana. Mais malheureusement, incompréhension et botami entre Bangona gouvernement central, ba militaire ba yeko bengana bango et puis projet wana et katani depuis la semaine passée. Notre souhait est que au-delà ya kosenga bandiko na biso ba wew ba futa taxe de stationnement et sengé pe gouvernement provincial bazana plan. Malheureusement, atatango bazo tunga banzela yo kendaka mikili mususuti tango bazo tunga nzela il y a une place pour les piétons, il y a une place pour les bateaux batambusaka ba vélo, il y a une place pour na mituka moto ainsi de suite. Malheureusement tango dozo tunga banzela na biso et lo barate banzela na sakate ata esika ya kosala ata parking ya mutuka ata parking ya moto ata parking ya wewa ezalité. Et donc sur le plan urbanistique et sengeli bazali ko kamba ville Kinshasa pe bazali ko kamba gouvernement central parce que il faut rappeler que nakati ya banzela izana ba route où ezali ya gouvernement central zape na ba route ezana gouvernement provincial. Et donc esenge basangisa makanisi parce que soki mutazangi sika ya kotelema à cause à l'obligé à côté de balabala. Entre temps bon à parking baza kozwa bon taxe et stationnement baza kozwa mais bato ba stationner na balabala ce qui n'est pas correct. Au soin de ko Jésus Noël chez Kabi banda bandiko ache makambo ko collecter ba recette wana ndenge sengela azui déjà boni mbongo boni te ngai na ayebisiote azali mokambi ya ministère soki nalingi na yeba mutu ya mbongo na kosala émission de contrôle. Très bien. Soki a détourné musolo ya l'État, c'est que je n'espère pas et à subir rigueur et à loi. À part exposer des motifs propos Edi Nayo ezali bongo na 6 chapitres et le bosso disposition générale et deuxième chapitre de la circulation par taxi moto. 3 des dispositions sécuritaires et administratives, de droits et obligations, on a dit 4, 5 des dispositions pénales, 6 des dispositions finales.
ozo proposer nini exactement na mokusi parce que comme nasuka été ni poète mambi maitolbi ya mabe na secteur yé ici là. Merci beaucoup Marcel. Na mokuse après avoir kota la mbilinga eza na domaine wana koyebaka ete molobeli ya Kinshasa aza na mission mibale ya kocontrôler pe ya kokela mibeko nde nakanisaki ete natio en place mobeko moko ekoréglementé secteur wana ya motocycliste parce que bazali kosala babengi vente de services esenge koencadre yango oyebi ete code de la route oyo ya biso ezali kodaté na 1978 na ngonga wana moto ezalaki moyen ya transport à commun urbain na kati ya ville ya Kinshasa et koyebaka ete régulation eza na domaine ya province eza na compétence ya province yango na tiaki na kati ya bureau assemblée provinciale edi o babengi et réglementation des transports à commun par taxi moto na ville ya Kinshasa et les cas qui n'a assemblée et l'assemblée la plénière avait déclaré ça recevable batinda ki yango na commission Ecofin PAJ pour na toilettage. Je crois que na kati ya session tokomi awa ekozala voter pour bawe baza na mobeko na bango na mokose proposition de diwana ezali ko protéger bato misato mutu ya liboso ezali usager contre l'arbitraire ya wewa. OK, yami balé ezali wewa ye moko parce qu'il est aussi victime de la tracasserie. Yamisato ezali l'état oyo azali komona été très bien et l'état azali komona été quiétude publique, sécurité publique est troublée par les comportements. Merci beaucoup Ndeko papa député provincial Nicolas Wemankoy tozali nayo député provincial Nicolas Wemankoy azali bongo élu ya Ngalima asali edi ezali la proposition de loi à l'Assemblée nationale où étali ba députés nationaux ya bango na assemblée provinciale benga ya bango ba edi et asali pona ko réglementer transport en commun mais na o étali ba moto tokolo ba enfin mboka na biso topé Kinshasa eza suko le la possibilité ya ko encadrer ya ko légiférer ya ko encadrer pardon ko réglementer secteur ya moto parce que tozala kitana mobeko moko te mais ndeko yo aye na proposition pour na ko encadrer bandeko mana ko réglementer secteur wana na etali ba moto totangi proposition de loi na yo parmi babiloko toruki ko remarquer ya sika peut-être mais na rappeler au nom tomoni ya motuya et au toyoka katoyebi déjà identification faut motocycliste à identifier il faut un numéro il faut un plaque il faut un casque il faut un tenue et singeli wana bloko déjà toyebi mais tomoni yango pe na kati ya proposition na yo et singeli au état d'identification numéro faut izala il faut base de données na ba commune ainsi de suite mais oyo mosusu tomoni ya motuya lisusu ngai et tout ngai makasi nabi ko ozongela yo moko makambo na lobe nini pardon proposition na loi na ona bi ezali na 6 chapitres o tomoni ngana moni o etali ba document na mituni nga moko po moto sa mosala ya moto ya kokumba moto a lobi fo azala na titre de propriété de la moto fo azana autorisation de transport azana certificat d'assurance azana attestation de contrôle technique permis de conduire en cours de validité, l'attestation de numérotation et la carte professionnelle. Nazomituna, nous serons éduqués belete ndeko Nicolas. Ndeko Marcel, je crois que Yambo n'a la parole il y a dernière intervention nangai. Natal Sakuete beaucoup mbitukutuku ezali musala ya sonité ezali profession lokola ki député eza profession lokola journalisme mikanda wana nyonso oyo tosengi ezali na mutuya pourquoi mokumbi tukutuku esengi ala kisaete yaza mokolo moto to moto ezala ya bato pamba wana des titres de propriété de ozali komona
baye bazali kotambola na manduki likolo ya moto. Eyebani te na ni mkolo moto baenregistre ye wapi. Tokoyeba ndenge nini asombaki moto wapi. Nole ko batela wewa. Parce que omoni soko ke na Gombe, côté ya Galaxy, pe bisike bele ya Gombe, baye bakumbaka moto ezali ba soda, ezali ba policier. Alors que bato wana baza éligible te ya kosala musala ya transport en commun. Tango identification parce que na mikanda wa nyonso ngana senga kete to salo babengi le guichet unique. Po komona osombi mukanda na Bumbu oye na commune ya Ngalema baboyi yango. Osombi na Selemba oke na Gombe baboyi yango. Il faut une harmonisation administrative. Ville ya Kinshasa yango moko e instauré guichet unique ya ba document nyos. Tango bako délivrer yango document ezala unique oke na Gombe. Bandimi ou que partout bandimi ango kasi bakosala o babenga ka nivellement sur le plan administratif soki mikanda wana ezali ko coûter $1 ezali na compétence eza taxe ya commune bazongiseli ye $1 na ye soki eza na compétence ya quartier bazongiseli ye $2 na ye au lieu ya kozala moto mukanda moko asombi na division provinciale, mususa asombi na commune Angalema, mususa aki kosomba na kati ya cabinet ya gouverneur ya ville ya Kinshasa. Et donc, yango to prévoyaka pe un registre provincial des motocyclistes digitalisé. Tango bakosa l'identification doit être digitalisée. On doit avoir un registre provincial des motocyclistes. Soki moto esali accident, ba beti na kati ya registre provincial ba mona été numéro châssis yangoyo bakoye ba ete mutu asala accident ils a monsieur Marcel azali na numéro tel. Chaque motard doit avoir un numéro provincial d'identification et koye bako permettre te na niveau ya sécurité toza na banque de données ya bayi nyonso bakumbaka tukutuku et koki pe ko permettre toza na assiette fiscale connue awa tozali ko tatoneti tolobaka na kati ya ville ya Kinshasa estimation toza na plus ou moins 20 millions d'habitants. Comment l'État sérieux peut continuer à faire que des statistiques approximatives? L'État doit quand même avoir les données de sa population. C'est comme ça qu'un domaine, il y a beaucoup de tukutuku. Il faut toyer baïté, tozana 1 million de motards, 500 000 de sombaka. Taxe de stationnement, ne pesaka biso $2,600,000 le mois. Potoye bako contrôler pe gouvernement provincial et tout na 1 million de motards. Bango nyonso ba pesi mosolo, mususu ekei wapi. Et donc, nde mikanda wana ezali ebelete. Mais ezali ko dépendre na prix nini. C'est ça le problème. Bakonzi ya ville ya Kinshasa, bako la bandeko na biso. Proposition nos avis désolé bela yangote ba montant il faut bâtir la carte professionnelle wana et vous a carte ndengeni et vous a carte local a permis et vous a ndengeni. C'est ça le problème pe ba montant nini parce que et motako somba moto na ye na maboko ya moto asombi on peut-être sans casque mais lobby moto nyon surtout o faut somba faut na casque mais ba réalité na bango ezali a roza na mbon resoma moto ya sikate asombi o ya occasion mais o wana ndeko na bungisa ja casque na ye mais mikanda wana surtout eza wa kutie pa ya moto aroko bandela zéro ou bien arozwa suivant rosomba pe montant coût exact ba rotier la bomba mikanda surtout est-ce ba rosomba moko ou bien kozala kaka que ba sali bloc ba obiso futa autant et si los unions surtout na mbala moko. Oui, ce que tu l'obéis makambo ya guichet unique c'est pour éviter makambo ya désordre administratif. Nazali ko profiter pe na meko na yo pona ko senga ba ndeko bakambaka ville ya Kinshasa ete toza na bokonzi poto nyoko la bandeko na biso te. Pasi ya ville ya Kinshasa ekosila te na maboko ya bawewa. Et kokela mibeko, nous légiférons dans le domaine de la loi. Mais réglementation, n'est-ce pas? Ils ont un domaine et un règlement. Ou babengi et kambami na gouvernement provincial. Mobeko ou babengi la loi portant réglementation des transports comme pas taxi moto et dit ils allaient énoncer ba principes généraux. Mais application nango
et que ça la mabobeli na gouvernement provincial na ministre ayant les transports dans ses attributions yende a fixé ka itinéraire ya transport ye muta fixé pe mutu ya mosolo sengeli wewa aye bako taxé ye pe nde asengeli aye bako adoucir ezala ba prix ya ba mikanda. On peut mettre, par exemple, l'autorisation de transport, même à $5, on va tuer personne. Même la taxe professionnelle. Et qu'on peut causer la ofélé. Souci l'été, c'est que nango, ils allaient à maîtriser le secteur. Très bien. Ils allaient forcément à kokota musolo, na kati ali bengana et pambate. Ce qui secteur wana to monaka musolote, il y a un problème sérieux à sécurité. Ce qui te maîtriser en côté, bah un civique, bah comme mingi. Très bien. Yango d'ailleurs proposé makambuta identification, recyclage, formation pour moto alinga sala musala ya moto il faut azala compétent, azala niveau esengeli, azala casque na ye, azala na moto ezali malamu, azala pe na ilamba hein, oyo zo identifier que moto azali motocycliste ça musala na ye donc wana ezali parmi ba biloko yo proposé moi tozongi lango mingi ezali te parce que za biloko déjà biso surtout bato mingi balobaka plaque faut ezala moto faut ezana état faut komelater ainsi de suite ba marchandise nini faut komema donc wana nyo surtout lolobeli yango meto suki to mingi na mikanda o moto sengela ezali 7 au totangi mais parmi d'autres innovations to moni pe olobeli makambo etali bongo on a repéré cette innovation nani nde sengela kumba moto olobi otangi awa moto akosenga ko moto olobi opesi bango ba conducteur monde ba koza me ba nani senge ba kumbate policier asala transporter mais policier akoza na moto na epesa moyen de transport akumba militaire fonctionnaire à l'état un étranger p un mineur ou bien na moto oyo atteinte d'un handicap physique ou mental mais moto est un moyen de transport pour un mineur on peut comprendre pourquoi ozo pekisa fonctionnaire à l'état oazana mbongo te akosoma mutuka loko ayo oazana mbongo te militaire oazana mbongo te akosomba jeep monene loko ayo policier asombi moto ne pas kina na mosala un étranger pona nini opekisi bango. Je crois que soko comprena kinga ye malamu na kati ya proposition de dit bazali ko sala profession, c'est la professionnalisation. Il y a beaucoup de tukutuku. Bazali ko salo babengi la vente des services. Bazali ko teka service. Oh, militaire a pekisa mina mobeko na ko sala commerce. Okumba tukutuku po nanga yeza petit commerce. Petit commerce e pekisa mite na étranger. Donc étranger e sengela tika bana mboka ya Kinshasa bayeba na kokumba tukutuku parce que concurrence biso tukukaka yango te omoni ba pekisa ta bendie na ba chinois batika en détail c'est pour na ko promouvoir n'est-ce pas l'économie locale militaire akoki kosala commerce te policier apekisa mina kosala commerce pe fonctionnaire siko azan les futimuke apekisami kosala commerce peu importe ba condition ya vie tozali na yango tozali na kati ya état de droit elingi koloba mboka o ekambami na mibeko et donc bayewana comme ba militaire oyo nazali koloue ba bravo na bango mais musala na bango ezaya ya ko s'occuper na sécurité intégrité territoriale ya mboka o ya biso ba policier bala na mission ya kobatela population pe biloko na yango kokende kokumba tukutuku pona koluka musolo ezali kokende libanda ya ndai o balapa pona kobate la population et biloko na yango. Alors parmi bandeko watu na rappel ba question lobby nani sengela kanga moto yo edi na yo répondre yango lobby policier ou la circulation routière, puis au lobby fonctionnaire du ministère provincial de transport revêtu de la qualité d'officier des polices et judiciaires à compétences restreintes. On a donc deux catégories où yo proposé kaka et sengeliba kanga moto. Donc yo peut constater que moto nyo surtout na kishasa kanga ne moto. Au moment de Marcel, ata ndengo latifesi na yo boy. Okoko mape na ipen, ukangi wewa. Au taxé pe bamande peu ou moins à l'arnayo et l'équipe peut-être na
moi transport obimaki na yango na kati ya domaine wana eloko pe tungisaki biso ezali likambo ya tracasserie lolenge bakangelaka wewa on dirait nyama moko boye on dirait mutu moko boye oyo aza na ntina te nazali korapele ete la police doit avoir l'humanisation na baacte nyonso esengeli apose kabasele basombi yango pona bawewa te mutuka wana kan lufungula basali yango pona bawewa te kan lufungula basali yango pona bobatelami ya population pe biloko na yango obi ke boloba na bino te mais apparemment boyebi ba réalité ba kino a vivaka te bongo ngai ngai je vis dans ma commune na yebiso ete nazali na ligabro na ngai awa na parce que nous on peut savoir détail quand le fungula boye kabasele donc za pena ba motocycliste ne ba lilaka ngai moko bawewa babenga nga chaque jour soki bakangi bango banda bayoka ete ngai na proposer mobeko ezali ko réglementer secteur na bango ba musu ba komi ko benga nga na maseba et donc ezali vraiment passe na komona irresponsable oyebi ke wewa bala akoki kozala pe na babokilo wewa aza na bana aza na mwasi amona na télévision mwasi na ye oyo asimbi na loboko ya mobile oyo ya mwasi oyo asimbi na lokolo ba mususu batikaka wewa na mutakala bazwa wewa na ye bakota na mutuka ya kabasele na yango totali ete nana akoki kokanga wewa mutu akoki kokanga wewa eza roulage soki amoni ete abuki mobeko ya nzela mutu mususu akoki kokanga wewa ezali agent ya ministère ya transport mais esengeli agent wana alata bilamba oyo etalisi ete azali réellement agent ya transport bilamba yango efu ezala numéroté po toyeba ete bafaux agent mpe bakomi na kati ya balabala pe amande wewe akofuta amande wana ekofutama na maboko ya mutu te esengeli efutama soit na DGRK soit na banque po pamba te mbongo ebele bawewe bafutaka esukaka soit na kan lufungula na maboko ya bapolisier ya bacommandant soit ezali kosuka na baagent ya bato ya ministère ya transport l'état azwaka libungu tulu et donc tracasserie esenge to combattre yango to aider bandeko na biso bawewa oyo baboyi kokende na kikuluna baboyi koluka vie facile babrave la peur ya nzela po ete baluka lolenge kane bakotangisa bana na bango bakofuta bandako na bango mokonzi mboka alobaki ete esengeli toza na ba millionnaire congolais ba millionnaire yango tokozwa bango très bien because vous avez dit député provincial élu en Galima au sana minga koloba mais tout aussi dit ça rapidement ba point essentiel autonotaki alors olobi sousoupe que na tozali karabongo na oizali chapitre 4 et angonde toloba ezali quoi vraiment là où l'intelligence de votre édit ezali kola là parce que là-bas il y a tout des documents qui peut conduire et ainsi de suite olobeli na rozwa na article 26 bato bakumbaka moto ya deux pieds olobi bango lobi bako nani sengili ba mima lobi mwasi ya zemi bako mema te zemi ngabota parce que zemi amike pezali mwana ya moins de 12 ans donc mineur azaye moko bako mema te personne oya langwe masanga azana moto te pe moto akufa. Ah, donc, on a l'objet au vivre vraiment par réalité. Dès le qui a appelé une personne de 3e âge non accompagnée. Donc, na quatre proposition na yo au moins za zemenga ko bota o cheka na moto te au moins il y a mineur il y a moins de 12 ans yemoko akomata te moto akufa personne mpaka et kozala te mais tosu ki sa awa que o tiepe balomande 500 000 na moni 500 000 francs ti na 1 million de francs congolais et tout le monde sous un article 30 au lobby liba auto bakoto sate ba disposition 20 000 francs 50 000 francs et au tchepena ba mbano ya emprisonnement allant de peine il y a 15 jours
paye une amende, il y a 100 000 francs, 500 000 francs, ainsi de suite. On anticipe qui déjà na moto na ngana tunao et au foot à mandengeni déjà au PC réponse on a évité sur Yukika compléter pas mal des alliés à peine il y a prison pesali mais et au foot à mandengeni ni ko sa mandengeni selon proposition na yo to et dinayo ndeko Marcel tango nazali kotambola na ba avenue ya Kinshasa ngai moko na yebisi oke na mataka wewa soki naza na rendez-vous important et que embouteillage esalami mingi natikaka mutuka na gare nazwi wewa nakei parce que ezali moyen de transport oyo mutu nyonso akoki komata yango na filimaki papa moko amemi 4 bana mineur mwana ya 5 ans ya 7 ans ya 8 ans na sadi bana ya mike ya moins de 10 ans amemi bango 4 na sima ye moko avandi na réservoir na solaki na médecin moko oyo atalisi ngai ete komata likolo ya réservoir oyo eza na carburant soki échauffé wewa peut avoir un handicap sexuel c'est-à-dire il peut devenir un impuissant parce que esika ya réservoir esalami te mpo motu avandela na yango ezali kopekisa ngeli et ministre provincial ya transport a fixé pe bayeboni esengeli wewa amema po wewa aza na ningisa te ya komema bato nombre oyo alingi na yango topekisaki ete wewa amema un enfant de moins de 12 ans soki azali accompagné te soko omemi pe moto alango masanga akoki pe kokwea likolo ya moto wana tolobeli yango mais tolobela mpona baamande bakofuta ndenge nini amende esengeli bapesa o quittance mutu akofixe amende ezali kaka mobeko parce que na mibeko balobaka ata na kati ya code ya pénal na biso balobaka il y a le principe de la légalité des délits et des peines bakoki kofutisa mutu amende te oyo mibeko e prévoir te ce n'est pas dit que mutu aza na moto ya sika bocheye 200 000 francs mutu aza na moto ya kala bocheye 50 000 francs amende esengeli ezala prévu na mobeko epekisami na policier na agent ya transport a inventé ye moko infraction contravention a inventé pe sanction contravention esengeli ezala prévu na mobeko amende po esengeli ezala prévu na mobeko amende c'est-à-dire mutu akotaxe ye te mutu akozwa mosolo yo ye akoemettre kaka une quittance me mbongo wana esengeli kende kofutama soit na DGRK soit na kati ya banque po ete tozali kolite par rapport na mauvaise gouvernance esengeli mosolo oyo bana Kinshasa bazali kofuta eye bape kosala mosala oyo bana Kinshasa baza nango mutuya ekota na libenga ya leta etikala na maboko ya bagent transporté ya ba policier po bakabola. Merci beaucoup mwana mboka Nicolas Wemankoy nalobi enfin mboka na biso ezali sikoyo na mobeko oyo ekoki kosunga biso to landela bandeko na biso bakumbaka tokotoko toyoka auditeur tozonga na suka po toyoka yo pe tozwa ba recommandation na yo 085 0 00 44 40 toyoki ndeko ya yambo ondira na singa pa ya Chris Bivula. Allô? Oui, bonjour, c'est Patrick Nagomé. Oui. Ok. En tout cas, na sepeli trop na proposition. La ndenge ndeko ko proposer vraiment c'est impeccable. C'est très bien. Ce qui est commis appliqué, et vous avez le mot très important parce que awa le que zalara appliquer pour appliquer moi le mot c'est tout un problème. Omoni ngai na oki toute santé oloba elkobakisa moi eloko moko surtout ba formation il y a conscientisation il y a ba motard surtout obligatoire pour conscientiser bango vraiment sinon en tout cas motard oyo tokomona tokoyoka ye ata moi sur le tokomuke sur le whisky muke azabe na mande be boyi
officiellement de mon côté terrible. Parce que aucun matin la moto, tout le monde a vraiment de dégager vraiment donc c'est solo à whisky. Il faut conscientiser ma casse mais le corona. De deux, ministre il y a transport, Noël sait que en tout cas na oki kosenga na yo zala pe moi pragmatique. C'est-à-dire neti nenge matata ponyo zalaka aye boye atie ba esui de vie avant que esui de vie a construit donc ba parking les gens a construit en gros surtout esui de vie ba transport et en tout cas et le qu'on a très important que nous bazo cotiser kaka c'est ça bazo futa chaque jour bazo futa koto parking bo tonga kate et ça quand nous toko tonga bino ba parking depuis bolaka kotonga parking jusqu'à présent rien au moment où il paie l'argent bon on a équilibré wapi parce que ça moi que le bateau parce que le ministre a vu le moi merci pour la participation Nayo. On a noté la préoccupation et que ndengin borosala moto ameli boye bandengin toroyo kande ko mususu. Allô? Merci beaucoup papa Marcel, bonjour. Bonjour maman. Maman Céline Bihango commune toza kolanda yo. Nangina loba boye papa Marcel bawe wana biso en tout cas nayebi te ministre alobi makambo ebele ya kitoko ça député mais makambo ebele ya kitoko député provincial oui toyebi te ndenge alobi o bako na bamoto bato bamatela boye makambo boye bon toyebi ke modèle mboka na biso ekoma nango elobami mais esalamaka nango te yango wana ngai kutu mpo na nga soki moyen ezali ministre des transports esengeli babengitela biso papa kanyama koya kolonga makambo oyo à part ça pamba mumpamba. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nayope maman pour la participation. 085 000 44 40. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, maman. Oui. Papa Marcel nalingaki natuna papa député boye. Mobeku oyo ye akotisi na parlement. Est-ce akoki kotia na kati ya mobeku wana? Acha nini? Fimbo. Ah, fimbo. Oui, fimbo ezali. Bon, soki fimbo te tozelaka conscience ya bandeko na biso bazokumba. Je ne pense pas que bakososa. Po mibeku nyonso botandi wana bayebi yango me bazosala na nko ya mosusu bolobi kaka ye azobanda likolo ya réservoir me bamosusu bamemaka ntina mwana moke balobi avanda nsima te chauffeur avandisi ye liboso ya réservoir alors ke na bataxi bozoboya ke mwana ke aza na liboso te me moto ya deux pneu mwana aza liboso nani likolo ya réservoir batala mpe eloko wana eloko mosusu papa na ngai poko te mpe nayebi te banini bakontrole bango bolobi la police routière na baagent oyo balati bilamba oyo ezoidentifie bango ke baza bato ya transport mais kote na biso ezalaka bongo te okomona baoyo balati bilamba ya transport ya bato ya transport babatami batindi bato en tenue civile comme ça atelemi neti client soki akangi ale baoyo ya bilamba babimi kotala mpe eloko wana kotala eloko ya kanyaka moto atelemi mabe basala ye remarque policier aye wana mai solola sur place wana atololi esili asiki atelemi azwi bato akei kotala mpe likambo wana ya suka ndenge mosu auti koloba parking eza te bamemela biso kobanda kinkole ti nani bitabe place ya moto kotelemela kutu eza te bazomemela biso na katikati ya nzela matanoki babiso makolo ekomi ya bampaka moyen to matanoki na bamoto wana eza te alors botonga biso et puis vitesse na bango pas régulariser les autres vitesse vitesse bambo etali vitesse na proposition de loi na edi oyo ezali pas prévoir yango mpe surtout na niveau ya aéroport bazomona kaka nzela ndenge etandemi wana bamoni kaka
loa ebale mais soki akilise papa na ngai esinye dembe tolo Merci beaucoup maman pour la participation na yo vitesse lobami pe awa vitesse faut ezala réglementé oui na dit ezali akozongela yango tokoyoka ndeko mosusu nzena na singa allô. Oui, allô, bonjour, monsieur, merci. Bonjour. Bonjour, pénal député. Bonjour, merci. Déjà, monsieur Mao depuis commune à Gombe. Oui. Ouais, juste, Nina Baxelo qu'on a au député Lopi. Déjà bien, mais, et là, il n'y a pas ces gens. Bon, naturellement, une question. Bah, déjà, on va tambola, kabaza, mettre, bah, télémi, au moins, bon, si na 4 prince, bazolanda bamoto bazokangaka bango wana mpe baza na mando bakozala nango ou eza komona place wana na comprendre bien te. Bon, mpona bango mota il faut vraiment koéduke bango lokola yo moko lobi omataka moto mais kosala eloko vraiment oyo koéduke bango tomona yango vraiment existe. Pourquoi chauffeur bango oyo badina bamotard pardon bazotambola na kobunga presque oyo eza loi ya transport bazotambola wana bakomi leta bango moko kokingaka bato kokanga le contraire bakangaka bato bakoya boye bakuti chauffeur asali mbeba okomona bango bazwi basali droit balandi yo bakangi babandi yo menesi kobetela bachauffeur donc bameka vraiment kobongisa place wana mpe barespecte bande ya bapiéton batika kotraversaka terase au moins basali terasi ndenge ezalaka bango badéborde na baborne balandi ti kote bande bapiéton kokutaka nyonso wana alors bapiéton bakotambola wana donc c'est presque juste au final. Merci beaucoup papa pour la participation nayo 085 0 00 44 40 tokande komosusu allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Ok, bonjour, Pena, honorable. Bonjour, monsieur. Ok, je peux faire la technique. Moi, déjà, bon, moi, je suis un peu faveur de l'eau. Je suis un peu foulant. Oui. Ok, pas mal. Si j'ai beau dire, bon, on a une honorable. Puis, je suis un chauffeur à Mituka. Mais tout le monde a une moto. La moto va kotaka sans contrôle va trépasser toujours à droite. Ok, et c'est servi qu'on dépasse à droite. Moto a un programme la voiture na nina baba koto biete. Bon nini ba motard ba soka rétroviseur ba Marseille Tambala. Rétroviseur atali tango likolo. Rétroviseur na bango batala rétroviseur te. Atali tango likolo ndria zotala nzambe. En plus ba ta ba impoli est-ce que ba koto bango mache ya ko batika ko finga na nzela. Bonga moko mukolo wana na pelusto tozo matei peng pa na bino na top so na pelusto motara yeli boso na ngana kuteka muke akoi pa Marcel webike azili banga akitifi ba client o bazalaki na muna moto na ye ngana zoke na telemi na kananga webike bambili banga donc soki sikwezo ki client soit na mungongo ngo sandeng et pasole nga mo vite côté ya chauffeur muke est-ce que edi nini éducation paysanne na projet na bango ekota ka na tuka na soutenir bandima yango bali baidike bandeko bamonisa biso pati pa Marseille Tamba na kofingele ki bango balobeli recyclage na projet ye balobeli recyclage oyo akotosa te bakobotola ye carte na ye ya formation professionnelle carte professionnelle pardon bakobotola ye yango donc tokosenga na ndeko ngana kosenga na ndeko député c'est que atia yango na disposition ya bato nyonso batanga yango vulgarisation déjà boyoki ekola na top Congo pe bo comprendre ndambu mais tokosenga na ye atia yango un peu partout moto nyonso tu atanga ata na lingala pe ata na chiluba na kikongo na kiswahili pour moto nyonso tu a comprendre malamu. Merci nayo toyoka ndeko mosusu. Allô, bonjour. Bonjour ndeko Marcel, bonjour là monsieur le député. Bonjour, monsieur. Christian, na bengi bino depuis na France, na ville à Grenoble. Oui, bonjour. Naina loba, ce député bazo kanisani par rapport à loko babenga la tracasserie parce que tracasserie, chaque personne a la moyenne a défini ça yango tracasserie pour nae. Oh, contact s'il y a Mokumbi na la police, généralement ça se passe mal. Est-ce que bazo kanisate éventuellement il y a que doté ba agent ya contrôle wana ne tout le monde la mikili biso sika tozali bazala ba caméra embarquée, c'est-à-dire que na lors il y a contrôle directement mon la police a déclenché caméra na ya nini au cas où ce qui essaie de dégénérer et que salimabe
soki bakei liboso ya bazuzi bakobimisa image balobi ke tala ngai na violentaki ete ngai nalobaki na ye boye ngai nazalaki correct mbebe eutaki epai na ye wana eza kozala moyen moko ekorésoudre vraiment problème moko ya malamu eloko babengaka tracasserie na conflit entre bamontard na bapolicier. Est-ce que bazokanisa quelque chose dans ce sens wana te? Voilà motuna na ngai. Merci beaucoup Ndeko. 085 000 44 40. Allô? Diminuez le volume à radio papa Yamboteto Peso Oloba. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Glo Yamota depuis Kimbanteki. Oui. Alors, ministre Azaliwana, la limina loba par rapport à contrôle technique. Contrôle technique, il y en a biso tozo pesa mbongo, ba pesio contrôle technique sans que ba checker moto. Aïe biso contrôle technique na ba ila wapi parce que eza ba mbongo bazo kote na ba poche na bango. Comment se fait-il le moto nanga eza akala. Na pesi mbongo ba pesa contrôle technique sans que ba checker moto. Pe aïe biso to taite ba document nyonso wana. Ils ont payé ça combien de dollars? Voilà, participation. Merci beaucoup, Torosu Kanayo. On a pour un appel. Toronsi Malobana n'est pas invité Nabiso. Ndeko Nicolas Yoki, auditeur, préoccupation Isali Belé. Ndeko Asuka Yoki Epé. Contrôle technique Isali, en gros, et ça m'a malamouté. Pour lelo, mais proposition na Isali, et dit na Isali pour Ekoba, Mikona Mikolo. Ndeko Alobeli ou France, Alobi. Conflit entre policiers et motards. Au baro gérer un gros ni appareil ni baro pesa bango baro équipé selon proposition de l'ONU pour basa Moussa Nenge Singeli. Je pense que nous allons remercier d'abord union soit pas participer à l'émission, trouver intérêt na katia proposition de dit. Je les remercie infiniment parce que nous allons députés, ils allaient pour bango basa population, nous sommes na ko sala, ils allaient kaka pour améliorer ba condition de vie ya bakinoise na bakinois. Oyebi ndenge kandeko ya France alobi tracasserie ezalaka défini selon motu na motu. Ezana ba mota mosusu ki ba pesi batundi ba yebisi la qui ça permet de conduire pour naye ezali tracasserie mosusu soki ba tuni pour na no lati casque alobi ezali tracasserie normalement. Pour na ko éviter différentes interprétations et sengeli policier bazala équipé à partir du ministère national et à intérieur et agent et à transport bazala pe équipé au niveau du gouvernement provincial pour éviter n'est-ce pas makambo oyo tozali koboya tracasserie olandi makambo mama na lobi ya mutuya oya bato moko boye babatami bazali kozela moto stationné bazan civil tango yo zali olingo matawewa okomona kaka bato moko boye apparaître bakangi moto batomboli lokola nyama moko boye bakwaki bazwi moto bato wana nazana concept te mususu na ko appliquer to ya kobenga bango bazali bamiyibi pambate l'état batamaka te. L'État a apparesaka pour na ko marquer présence naïe. Au babengaka la présence de l'autorité de l'État. Soki ozali, mutu ya l'État, okoki kobata mate. On ne peut pas être à la recherche, il y a ba infraction, na kobata maka. Oui. Wana, recherche infraction wana, ezali pour na kolie ezali bumuna yo, ezali socialité. Très bien. Toi qui na lombango, toi qui na meza mabe, eza bazaba miyibi. Et donc, yango to prévoit na kati ya ediete, agent nyo so transport ba kucha na balabala, et singeli ala tabilamba na ye, puis azana identifiable. Ordre de mission na ye, oyo batindi ke lelo yo mutu batindi soki dega esalami na ropengaba, toko luka mutu, mususu te toko luka bobele, yo makambo parking, on n'insiste plus. Je crois que le ministre Jésus Noël azali kolanda biso, Bouewa endémique kofuta taxe de stationnement à contrepartie azana droit été batongele parking mbule beti azana droit été azana esika moko boya ko batelama pete apola babata makana ba station babata makana ba station
tant babata mina station c'était un manque à gagner pour na mukolo station parce que moya te kalisusu ezalité et sengeli biso l'état tout ça quand même tout ça par responsabilité na biso na maboko ndeko Marcel et makambo mususu oyo bauti ndeko aloba qui n'a rappelé dans note mitonyo surtout il faut ndeko aloba ba policier faut baza bien équipé ndeko moi lui impolitesse ya ba motard borosa la ndenge nini balinga ko finga o apesi exemple bambi ke libanga tout ça tout passe par la sensibilisation. Bientôt, nous allons prévoir, quoique Moussolo est allé kokokate, et à cause la la sensibilisation. Oyebi, Mobeko, ataba lobakani n'est censé ignorer la loi, mais na lolenge ya solo, batebele ba yebi mibekote. Oyo nazali ko benga ngo loko la Biblia ya wewa. Yambo kangangai, tutanga Matthieu 7:7, elobinin. Est-ce que yo uzali na ningisa ya kukanga ngai toza na ningisa te totanga na Apocalypse 10 est-ce que amande uzali kotiela ngai mobeko nde prévoir to eza imagination na yo et donc on va imprimer proposition de dit surtout ceux qui va voter yango to kotambola na bare nyos ya ba wewa ba stationaka to kabolele bango po baye ba mobeko parce que les droits n'est droit que lorsqu'on sait les revendiquer et c'est ngeli bango ba s'approprier ango to sala ba sensibilisation to komatisa ba pano na ba banderole pona koboya tracasserie pona koboya moyibi ya musolo ya taxe de stationnement pona koboya paye impolitesse ba wewa et c'est ba prendre bango en charge na niveau ya recyclage oya lobi makambo ya contrôle technique. Je crois que mon amboka DG Kajos Mafolo azali kolanda biso ou azali DG il y a Fourier la régie de Fourier les contrôles techniques et sengeli alande la makambo na contrôle technique bateka kayangote baranda ka service na population na koyebaka est-ce que wewa oyo azana makoki ya komema congolais to ya komema yete batala pe réduction ya ba prix ngai pe na utaki kufuta contrôle technique ya mutuka na ngai na futi $82. Je me demande $82 il faut na futango dans 6 mois. Soki ngai na zana makoki ya kufuta $82. Est-ce que congolais nyonso azana makoki ya kufuta $82 dans 6 mois, dans une année, c'est plus ou moins $164 sans soki ozape na ndaku okufuta impôt foncier soki poza na mutuka yango wana ezali kufuta pe ba taxe mutusu ba vignette ainsi de suite et donc ko réduire moi prix parce que moi pas ces anamboka et ko kipe ko soulager ba ndeko na biso mais ya mutu yanga na kangi ezali ete ba ndeko na biso ya moto il faut ba bongola pe bizaleli kukumba tukutuku mais bandeko alobi na munoko boye bakoyoka yo te il faut fimbu nde mama il faut fimbu ezala mais de comprendre le fimbu dans le sens que sanction ezali olobi peine il y a 15 jours d'emprisonnement ezali surtout na bosana ki mango tel accident ba moto ba tout rappel ba bomi bato be azoki wana justice c'est la justice na benga maki nazali ko remercier vraiment ministre national ya na bengi samaki pa mwana mboka Roger Kamba atali sakinga yete Roger Kamba ya santé alobi ete makambo etali mokolo mono ya nzoto oyo babengi santé assurance santé eza obligatoire na kati ya mboka awa esengeli totia disposition n'est-ce pas na kati ya mobeko ya wewa oyo est obligé assurance santé po wewa ye moko soki esengeli mi prendre en charge sur le plan ya santé na yibiso eza liwa mais soki wewa pesi par exemple na pesi ndakisa $40 dans une année ata bukani n'est-ce pas baskane ba radio ata maladie ya malaria to maladie mususu l'état akoki kozwa en charge na ba hôpitaux nyonso ya kati ya ville ya Kinshasa na mona kipelikanisi wana eza malamu na tambola ki na ba carrefour ya ba wewa pona ko sensibiliser bango la majorité est favorable par rapport à cette mesure, mais d'ici peu, na senga qui était okutana na mwana mboka Jésus Noël,
pour bangonde ba ko appliquer politique wana pour totala lolenge kani to ko insérer disposition wana pour wewa soki asala accident donc carrière naye esili pozwa $250 ya kokota scanner pozwa mbongo ya radio eza pasi yango l'état oyo asengeli a sécuriser population naye lokola rendre assurance maladie obligatoire tokota olenge kana ko insérer une disposition lokola loi na neza voté te tango tozeli kozonga tokotala mais à qui jugé recevable tango tozonga ba ko voter yango article par article na session je crois que ekosila po ekota en vigueur gouverneur ville Kinshasa et ba ko promulguer yango asuka bonjour mwana mboka tango bazwaka taxi ya ba motocycliste il fallait batsalela bango ba parking na domaine ya motocycliste ya des désordres bazo sala nyonso nanko impolitesse postura criminalité têtue bazo parquet na kati ya nzela Blaise depuis Gombe. Bonjour Ndeko Marcel Kitambala, mes respects Wilinda Ka depuis Kingaba Point Show. Règlement du transport en commun par moto, est-ce que bato Sakayango bakaske kutu balata kapete parking na bango toujours désordre p ba changer. Merci de la part de Wilinda Ka. Merci Nayo Ndeko Willy. Bonjour Ndeko Marcel, n'a invité Ndeko Marcel Mboka na biso et sengeli vraiment décision et application pour désordre de l'équipe Makasi na secteur et transport en plus gris tarifaire position et ça comment honorable à continuer na ba idée naye et zali vraiment bonne idée. Merci, c'est votre auditeur Beni Kuzunga depuis la commune de Kimba Seke to commune Asuka to Pesio Maloba nini ya moto ya tori okanga na nyoso to lobi moko alelo Italie dina yo Ndeko Nicolas Wemankoya. Merci na intérêt oyo bakinoise na bakinois ba attaché na kati ya mobeko oyo babengi réglementation des transports en commun par taxi moto na kotalaka désordre tango phénomène yé wewa yé l'état azaki un peu distrait phénomène a évolué désordre de koti boulot yeke koti yango na kanisa kete esengé to mettre en place un arsenal juridique parce que mboke kamba makana mobeko ata tozali ko décrier wewa désordre bazali ko finga bato bazali ko sala ba dépassement bazali ko lata mabe bazali ko mela masanga esengeli mobeko eyeba ko kamba secteur wana yango na ye na mobeko wana pona ko batela usager contre boche a prix esengela kite mota ye moko acha prix ya tukutuku na ye et donc toko batela wewa ye moko toko batela usager toko batela pe l'état pour être ordre ekota na secteur wana tracasserie et si là wewa akoma un vrai responsable oya ko finga akumba moto na po aller sakali bota na. Merci Nayo Ndeko Nicolas. Numéro ezali bandeko robengo so bazan pour sa texte Nayo. En tout cas bakoki ko benganga na 082 19 34 565. Oui. 082 19 34 565. Merci Nayo, merci Nabino, merci Nabe équipe technique Tokutani Lobby vendredi. Au revoir. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.